Mais pas ce komisanga, ma voix sa papo ebima, ma voix sa mosi ebima, o sambu singa, to bebi sana, ma voix sa papo ekobima, ma voix sa bafane ekobima, oza motema mabe, oza motema mabe, o motema mabe, nzamba limbiso nazoko o mama, nazoko yaya te, nazoko o mama, mais mama, oyo salinga, nzamba likolo manana, ma voix sa papo ebima, ma voix sa bafane ekobima. Dabi maman ma belle mais na makambe belle na se réserve na yebi ne maîtrise tenga yo bat ba inanga na saka véridique mais na saka maîtrise nga sabu moza mais manana nana ese kitisanga alors Komatate. Ok? Komatate. T'inquiète pas, Komatate. Calme-toi, Komatate. D'accord, ok? D'accord, vas-y. Ok, Komatala évité. Modérateur aussi les règles font. Pendant que Sabino qui a bien la place moboy, oh na coquet que ça coûte texte. Mais tu as bima kana sengle gel sopa, ayeba que soit silisi, asala ngo ba wario ba inanga. Yango yakana komba fali. Na gel osa biso ba chantage na komba papo et tout. Pas akana posa soutien ba wario. Ayeba déjà que ok na bêtise. Yango yaka bon asambu sanga pa ba wario ba inanga pa ba vérité bimate nazaka déjà na ba fuita manana ya muto azana Belgique o ya tekelanga disque manana mobimba et toi que mutu na mi benda mais tu fais que mentir na télé Dieu m'entend parler 50 azawana na wanga na te allo bata jour o nga na kota na ndako la bongo na lala et puis nga na ndenge na zaleli bo 50 azana na senga 50 te Mouto a kabelanga mbongo ya ebele o ba ko tikilanga pasi njeza pa zuzu parce que j'avais de problèmes na ye na lobongo pe même l'émission na ye fona somba biloko et tout nde na senga ka pa zuzu mbongo nde na senga ka excellence mbongo wana kutu muta ya ko tikilanga il fallait ki pa fefa pesanga mais vient nga Kelly Charleston abakiselanga sous grand montant nde sala ke ezoko elan o soma babilo na yo et tout pour ba ebe ke to songo Kinshasa Mukoni ni po B50 face à l'émission jour ni nga 20 euros déjà manana ozo ridiculiser B50 po nga na yebi jour na sona 50 te na 20 euros na yebite na silika makambo ebele me na bima fautif na silika makambo yaka na CCC me na bima fautif omoni neto zaboy Mututu na audio na nga ko bomba te bimisa on ba mo une fois pour tout na paiement donc lobi na tikeblo journée on nyo soza na audio na nga abimisa asa live na sa live après lobby même après 2 jours na kita mutu na nga na si mais o mana no salinga o salango Manuela o salango mututu o za pembe no parce que nga na benga o mama o benga nga bébé mais o bana ko lianga cc depuis to zaki déjà bien mana no tonganga depuis to zala bien na benga ko mama mais tonganga na sima mukongo na tikala obetela mutute ni nene ya na betela bango te na obomba bakambo orchestre so pona soni so na kamwa mabe makambo belonga na yebi polo mana na me na betela ngota banene ya me na betati mais place au komisanga mana na moi je suis pas mariée ndango zo ridiculiser nga yeba yango ke on a des photos tona ba capture manana au père de libala no so doit tenga musapi au père de nasa Libala no avec ma preuve au repère de libala nga na muta ba 20 euros te yonde muto za muta ba kambo na ngai te nga trisha te nga so na lingi na lingaka mais yo mo sa libala ebi makambo salaka o mo sa libala ebi nini salaka o salinga o sala ngo muto so vanda pembeni na yo na zala no bien na tikalo bebi so ta mukolo moko te mais pas so komisanga ba voice ta papo ebima ba voice mo sine ebima o sambusinga to ko bebi sana ba voice ta papo ekobima ba voice ba fane ekobima nalobaki kanga se matoye tika biyokayoka tovanda na kimia napekisaki yo te mpe baninga me apaka juma Gladys soso na boye. C'est pas une
Moi, c'est normal. Merci beaucoup. Merci. Tu fais quoi dans la vie? Moi? Oui. Je viens de l'Europe. Quoi? Je viens de l'Europe. Je te demande si tu fais quoi dans la vie? Non, parce que je dis que je viens de l'Europe. Donc tu viens de l'Europe, c'est ça le travail. Tu fais quoi? Je fais l'Europe. Tu fais l'Europe. Bébé. Arrête. Je fais l'Europe. Hein? Ah. Les femmes de qui c'est ça? Tu fais quoi dans la vie? Je fais l'Europe. Je viens de l'Europe. Tu fais quoi dans la